Tokomi bongo na 4e partie. Tala lisolo oyo Angelo oyo na yebi malamu. The Angel I Know. Voilà na histoire yango nzoka. Mwana mwasi moko Edith ayepa ya moninga na ye Franka. Bande koto uti komona Edith esika uta. Mwasi mabe nzoka mwasi ya makambo. Nzoka asala ba operation ti makila ya bato petanga bato bakufa. Nazolo bela liwa ya Samuel. Nzoka en complicité na Derrick babomi Samuel. Siko na sima banani baza na ngambo tolanda. Polikambo nyonso ebata makalibela teo. Lelo bozo dondwa bosepeli po bato bamona kibino te me lobi toyebi te. 4e saison tolanda. Oh ye wana tali bambonga baniko loba. Oh mbongo ebongi na yo yango yo. Oh mwasi alinga mbongo. Voilà loko basali boye babomeli yango moto. Alors tozo bima tozo voyager na Malaisie na buto lelo. Oh na buto lelo? Oui, bien sûr. Why? Mais pona nini? Why don't we stay? Bon, poni te tovandi na noto c'est la ta weekend ezoya. Après toto kundata Samuel na respect nyonso. Oui, madame. Have you forgotten? Kaka siko obosani. Have you forgotten? Obosani ke toti koteka biloko nyonso ya Samuel. Including this house. Y compris ndako yo pe na mituka na ye. Have you also forgotten? Obosani lisusu That will be drawn. ke toti ko retirer mbongo nyonso oyo ezaki na compte bancaire na ye. Do you want to risk? Est-ce que ozo risquer par hasard moto moka ko remarquer a rêver tango ka alerter famille na ye. Webi makamto sali e komema ngambo. Respectful widow. Yo nde zala na respect na yo lokola veuve. That happens. Soki komika ndengwana. Sure to spend the rest of Cela soki bakokanga yo pe reste à vie no mobimbi ekozala na prison. in Malaysia as my Pe na proposer to ke Malaisie ozala mwasi nanga. Is that what you want? Est-ce que yango loko zozela? God forbid. Pardon Nzamba Lembisa. Ah oui, très bien. Et comme ya bakalikil. Nzambe o. Siko batu bakolobe bele bako s'il te plaît. People will always Batu na mokili balobaka kaka. cause. Ata bako lakela mabe baloba. Doesn't matter. Mais wane talinga te. You know what? Oyebi nini? Let's go in. Tokende kuna likolo. Quickie. Kuna baloba rebele te. Kuna souci ezalaka te. Kuna ba démonstration kaka ya bato bayebi bolingo. Kuna No. malembe silence. Kozala pe presete. Yo siko méditer. Ozozwa ngonga nde nyonso. Omema lisolo yango na ndenge ya pete. Komema ngo na presete. Bangwana bayokanaka. Nsoka ezalaka secret ya bato mibale. Nyonso oyo nzoka moninga lingaki moninga kufa a récupérer mbongo nyonso biloko nyonso na mwasi atiki. From South African prison. Tant nazaki libéré na prison ya Afrique du Sud. 7 months. Ba refulenga na Nigeria awa isali 7 mois. Nayaki pa na yo. Bon, lisungi ya moninga momte memaki nga na lukayo. Alors, As I requested back then, tangu nabanda kosenga eloko moko pa na yo, I used opesinga bikila smuggling myself na saleli yango. out of my best friend's wife. Ti na koti na motema ya meilleur ami nanga. And from there, Alors kobanda wana na comprendre ke yo penza manipulated them in a way. oyebi osalaki bikila malamu. Mwasi yango abomi mobali na ye pe nyonso eza couvert. I even Pe got her na lisungi na yo agree to liquidate mwasi all my oyo friend had and elope with me. andimi koteka nyonso o moninga nanga azalaki nango. She trusted me. Apesinga confiance makasi. Apesinga confiance ya bambongo nyonso tosalaki. And as promised, Alors lokwa na prometaki yo here nazongi lelo to give you your napesa yo paro ebongi na yo. Ok, nzoka nde Derrick azalaki na pouvoir moko nganga apesaki ye po adomine mwasi ya moninga na ye. Mwasi yango pa akoki kosalaka nyonso ya bande koloba. There's a third one. Na nguya banganga nde akoki kobomisa moninga na ye, This is the azwi mwasi na ye, bambongo nyonso apesi pe nganga par na ye. this is the fifth one. Ah bon?
nzoka bakotisaki kibonganga omoni awa napesi yo $50,000. Oh moto oyo oyebi koloba. En tout cas osali boye lokola mpenza client ayebi kopromettre wumela moto oyo ayebi kozwa responsabilité na ye. En tout cas merci nganga mpenza ngindaka jour wana. Alors ndenge nalobi boye awa nasepeli mbala liboso ekobanda koyelo de temps en temps. Oh affaire oyo esalemi déjà esimbi. Moninga nga azalaki na raison. En tout cas oza mpenza nganga ya banganga. Oh nga tembe te. Donc Derrick andimi na ekutu nganga po akanaki moto akufa moto akufi biloko moto wana akufi atiki ateki yango nyonso akomi kozwa mbongo akomi kolangwa akomi na ye kokumisa nganga ngo mpenza tuka osali mpenza ndenge na kanaki. Voilà nyonso eza le passé. American Central Bank will come. On the go looking at dollar. You cannot be found. Donc to comprendre bato esika bauta masolo nini basala lelo bakutani nyonso oyo salaka wutaka mokolo tosangisa nzoto pe tobandaka bolingo mbali boso na manipulaka yo a partir ya wana. With the help of Zela Obuchua. ezalaki na lisungi ya Obuchua wana kombo nganga. But what you do not understand Mais eloko yozo comprendre te is that 2 weeks ezakaka ke after arriving 2 semaines in Malaysia, après avoir voyagé na some Malaisie Nigerian powerful drug cartel ezalaki na bato oyo basalaka trafic ya drogue bautaki Nigeria who arrived there with bayaki babotoli biso mbongo nyonso oyo toyaki nango joined the lucrative. baprometaki nga ke bakokotisanga na connexion ya mamba drogue. They said such Alors baye koloba to every intended ke member. wana ezali test basalaka membre nyonso ya sika mpo nakota na kati ya domaine wana moto oyo akoresiste mpe akoboya batikelaki ka 6 mois. For 6 months. Alors nga natali I was afraid soki na tour na ngai of the dangers of ingesting cocaine. namoni ke nakoki te ekozala riske So I yango chose namoni to badanger nandimi kaka paying my way. nga mpe nakoti na domaine yango nakoti na trafic nakomi moko na bango. If the person passes Alors the test, soki moto ngo areusir test ya liboso then he will be engaged Alors, in the ritual. akokota sikoyo na kati ya cérémonie ya makila He becomes a fool. nsima na yango nde akokoma membre mpenza na kati ya lisanga ya wana. Olobi cérémonie ya makila? Yes, blood Oui, ritual. cérémonie moko makila. The person will be the Alors one moto wana oyo akoti na kati ya domaine yango akoluka makila ya moto moko mind to use you. nga mpe nazwi décision na biyoka nde fona lekisa Come back. mokolo yango kati odeside boye nazonga boye na ndako oza te. I was later Oh bainforma nga nsima arrested by nzoka bakangaki yo na immigration ya Malaisie. when you went to shop Alors in the nearby store. oyo ezalaki na poso obima na supermarché pembeni ebaye kokanga yo yo te moto otinda baelema wana ya immigration bakanga nga. This was a mere coincidence Non ezalaki coïncidence that ended my Malaysia trip. mpe wana moni esika ba rêve na nga ya Malaisie yaki kokufa. So I was Mais il y a quelques jours nalekaki pa ya nganga Obuchua. saw you arrive this Mais ntango namoni yo mpe pembeni na ndako oyo se décide bon awa nazongi mutuka nakobana na ye visika ezaka yo Me. ngai Me ngai encore ngai lisusu After the confession na of Joseph, makambo mabe oyo outi kotubela osalaki ngai ozoka na susu tozongana yoka désolé limbisa ngai pardon I traced you down here webi you and nazali I na posa ngai na tozonga na nini want you and I to do olingi ngai na tozonga nini okende kokontinue sika alinga oboma nga like you. na moto lokola nyama lokola yo pardon nakozonga na yo te nakobenga la polisi yokosala bongo te if you do that. po soki omeki kobenga la polisi biso mibale tokosala crucifie m'en fous We deserve tala tozo mérité biso tozala ta crucifie c'est mieux ekomeka te si te fait tika oh pesa téléphone na ngai pesa téléphone na ngai coup de poing
voilà nzoka eloko etikalaki bazongana me nzoka nde mwasi akanisi badanger baye kokuta ye bango mpe bakoti boye mutu moko bayebi te et voilà babandi bitumba moto nani abeti ye tellement kazaki bien préparé à battre bato nyonso bayaki kokota na ndako nzoka nde moto oyo azobanga mpe bafunda ye kobo voilà Edith abeti eloko na likosi abeti mbala moko alali voilà nzoka nde moto oyo po abima na ndako epesaki bitumba oh Desmond boyoki moto oyo soki moto ya sécurité akotisaki awa po akosaki keno ngai na ye toyebani oh non azaka moninga na nga afale tukutala po nabengisaki ye akosi na ye nayeba te moto yango te oyebike nenge kutu nabenga la police kutu tala nga nabenga na ngai ye te nayebi na ngai ye pe te nabenga ye pe te aya oluka ngai awa eloko ayaki koluka abela kompone na nga pe ye te oh eloko nayebi kaka ke le moment na fongoli porte moto akoti awa mbala moko abando forcé on a l'accès à chambre na bino na boyi nanga mbala moko abandi ko brutaliser nga mbala moko abandi ko frapper nga pe na comprendre te na lamuki na tela boyi nzoka bino pe bokoti bolali na mabele yango na zuka moya ko frapper kaka pona ko maîtriser ye pour ba réaction des zaki mabe na zanga sa sainte pardon oh ça va kosenga no pardon te tika na yo au sali eloko fallait kako fallait ça la pour se protéger alors ce n'est pas grave ngana faka te condamné on est le côté oui Edith biso tout ça reconnaissant kutu au sali eloko fallait kako ça la pour la défense na yo alors yoka likambo pete oloba na la police oh atalinan olobi la police bien sûr ah on a ndako siko tozane bemba mutu alors la police faut ba zala ah bakoma batala te pardon toko kite ko so ba risque ndengwana sikoyo oh abado banga olobi risque oui et ça risque dans quelques semaines bino bosa libala et bon siko histoire ya boye ekota na lokeno ebembe moko na ndako na bino bomona ba enquête ko landamawa bato bakobeta masolo siko bakokoma koyeba nini ngoka boluka ne bemba mutu na ndako ide na osiko eza nini tosa nini bakoma tunana yango nde namoni to bimse bembe na ndako secrètement to longola ngo awa to bimse bembe to couvrir nini crime ya mutu eza crime oyebi non ngai nakoki te komikosisa na makambo ndenge wana te yoka tala yo tokozwa riske ngai nde mutu nozwa riske nyonso yo kaka yo oui alors nakosala nyonso mpona couvrir likambo biso nyonso tobika na kati ya scandale ye moko andimi acouvrir lisolo ya ebembe oyo na ndako bango wana bakomi kokanisa omoni mopaya bayambaki eka na ndako oyo alors na longoli déjà muta sécurité na la place wana alors tozokotisa ebembe na voiture tozobimisa yango yo nde moto okende nango zala prudent po soki bebeli biso awo eloko mabe koya te tala yo benga la police de façon ke baya na direction oyo nga na okende te ntango na obimisa ebembe na nzela mosusu na okende na kimia edite tala tondimeli na biso yo soki eloko ekoyi awa ezala na maboko na yo Desmond moto azosala appel na la police mpo adevie bango nzela zala sur ke yo mpo koka kosala yango bien ndenge tolobi awe nalingi na nga te eloko mabe ekweya pardon libala na nga eza kala te nalingi na nga pe te ekoma biso likambo oyo la police asali boye yoka nde moto kobikisa biso kobanga te s'il te plaît libala na biso eza likambo ya kitoko oyo tozobongisa pardon s'il te plaît kolinga te makambo esami lelo ebebisa likambo na ndako oyo pardon alors nde naprometaki yo nakopesa 2 millions de naira soki osali makambo kitoko
kobanga te I'm helping myself. oyebi ke naza komisunga mpe na likambo oyo Not that you and Frank. soki yo na Franka bonde konsiste te nde nazwi na mpe mbongo te nayebi That's why we're saying thank you. yango na tolobi ka merci I will be going to the nga na Desmond tokende wa mama na aéroport po mama na ye awuti poto awuti kozwa basoin médicaux Please be safe. yango pardon na nsima sala yango na kimia d'accord I need to go. bon siko fo nakende mbano bandeko moto akufaka na kati ya ndako mokolo yango bayokani butu mpo batia makelele te la polisi akoma bakende na ebembe mosika balimwisa yango trace ezala te wana ide ya nani ya ye mopaya ya Edith ye mpe na butu yango andimi voilà Derrick ayiki kokufa Edith azwi ide tobimisa ebembe mosika ye nde akei ake quelque part tomoni amemi ye bisika bato bakomona te tala ye wana bandi kolobaloba alors que mission oyo ye moko moto apesaki ide azoloba ebelebele ye moko na motuka boye ndenge nini abimi ye moko na ebembe na ye ekosuka wapi yango azosala récitation likambo nini oyo baprière parfois mpo ayebi ke ye nde moto abomi motu donc azobanga parfois molimo ya mowei ekangama na ye elanda ye yango discours nini so etikali prière ya molai boye totala sikoyo likambo ndenge ezokende na filme na biso nzoka présence ya mwasi oyo ekomi kobota bangambo ebongo bato bakobalana nsima na yango bazaka na sécurité soyo baza na mwasi oyo pembeni wana toyebi te abimi mpe me ntango nyonso avandi na kati ya motuka azosala baprière akomosekaseka nini kaka kokala wana ou bien abongisaki likambo moko boye koma mpo aza na baprojet mosusu toyebi te parfois oui voilà azala ekenge atala bien gauche droite atala mpe liboso na nsima mpo na bisika boye berere mike esalama amona kaka lisu moko ezotala nsima nango lobi na ntongo okosutuka kaka boye la polisi aye malembe madusema atali voilà ake na coffre malembe ekosala makambo mbango te nani wana azoloba moto abimeli ye akamwe yo nani yo nani tala nga nazali moninga ya Derek oyo tosali na ye makambo ebele yo nde obochiwa nganga monene oyo albetaka lisolo donc yo nde moto oluki makambo kanga maloba nao mama kanga kaka coffre tosola ngai na motuka oyebi ke na nganga bimi na ntango moto alinga bimisa ebembe abwaka sikoyo nganga akomemise ngambu parce ke akomi témoin yo lingo bwaka ebembe wapi tambola ekomi ngambu ya Edith sikoyo nganga koprotege ye to akobebisele makambo voilà yo wana bandi kobanga donc confiance na makambo oyo ata kutu na butu makasi moto akozala kaka koboma makambo confiance eza te sikoyo nganga koti na motuka kopa yango nini sikoyo ya ye na Edith maloba lobi toyoki te donc bakope mosusu ezali awa masolo mpe bandi kokola na kati
c'est sûr que nganga palinga senge loko moko en échange à bomba secret ya moto yo babomi pe balingi babwaka mosika. Donc mokili oyo intérêt na bakor. Oh, kaka na butu be moko wana. Voilà tongo kotana ndenge nini bato bakosuka wapi na tongo. Ekomi masolo milai ya yena nganga. Masolo zweka molai. Voilà, Edith Luka solution. Ponanda kope moto yambaki ye moninga na ye na mobali na ye. Bango pe bake aéroport na tango yopo bake kozwa mama ndenge balobi. Na simatala makamu ndenge komi. Aïe, dans likambo mutabiki azate. Kute komi grave. Nganga susu atie miso azas kutu témoin. Amoni. Yei. Discussion na masolo molai. Nganga ngozo sengeloko nini ko ou bien amemi condition nini ko mokolelandi oyo wapi toza wapi wat bazo seka bazane sengo tomoni Frank na mama na ye libala nzoka nde Franka lelo nde bayokani babala na nani na Desmond. Voilà mokola libala ekoki mena tuni bongo kasi yeyo tenanga na tuna ye wana elongia nani ya Edith. Oh ma copine libala we ko sala masusu te alubika muke Edith yango tika basheko batu ba ye lelo na libala yo solo baboy na lobi yango avec sérieux libala o ko sala sute pardon nzamba libisa yango aventure neni oyeli batu awo okomi nani olobala mwana ngaki libala na ezate nine zuyo olingo yeba soki nga nani yo nani sikoyo nga motu na lobi bien libala oyo ekosala masute okosi pardon arrière de moi Satan sans effet boni beko wa contre succès famille bato oza jalouse oza zuwa moninga bali tia oyekaka mpona koloba niki libala ekozala te Satan nini alati yo na minute yoko okolonga te na bato batondi libala oyo toye lelo ye koloba nini awo balonki yo c'est quoi madame likamni liko yo ozoloba boyo yebinga nani pasteur awa ezanga pasteur likamni libala oyo ekosala mate okosi sans effet Satan lungwa arrière de moi kene na bisika bikauka ayo baboye po aniko jara batu tala jara batu to c'est là lelo sabinote mama pona lobi ke libala oyo ekosala mate Desmona Franka soit boke pembeni nanga na minute to solola soit ce boboyi boko regretter tela oyo okomi nani awo babengi yo yango mama oyo oyeko sala nini awo lelo olinga bato batanga kombo na o oyeli kolingo sala tala soko ozomeka komekanga liboso na bato bazokamwa oyo nani oyo mama zela d'accord likambo te olobi kolingo mona biso tosolola oui nalingi na yo na Franka tosolola Desmond ça va likambo te madame zela olingo lekele po ani okoyokela ete te ezalaka te madame malembe zela mwana nga okende nil part Franka kobusha wa te tokoyokela ete madame bon est-ce que tokokenda biro na nga comme ça calmement toyoka yo te nalobi
bango mibale kaka mutu mususu te. Make it quickly. Rapidement, j'attends. Don't keep me waiting. Batu siko baokamwa moto yo oh mwana mwasi oyo nguya nini aza nango akeloba ke libala batu baye déjà d'église ekozala te. We are not here to make troubles. Today is their day. Ok mokolesa ya libala tobanga na biso te There will be no problem. problème ekozala te. Oh kitisa motema mama Everybody should calm down. batu nyonso toza na kimia. Affaire yango nini kaka suspense. You murdered a man. Bino nde boti koboma mutu na ndako na bino Paid me 2 bofuti nga 2 millions de naira mpona couvrir affaire makambo nyonso oloba wana Edith abaluki alobi ke bino nde bobomi yo nde bomaki nini azwi telefone bango siko bazotala Listen. boyoka I've sent the gate man away. nauti kotia déjà moto ya sécurité libanda alors yo zwa voiture leka na ebembe Edith sala prudence maloba nyonso oyo elobamaka na butu wana nsoki ezalaki enregistré eloko nini siko bakoloba po eza bapreuve ke bino nde bobomi mutu na ndako na esika balobi ke tozofuta yo 2 millions de naira eza na kati ya enregistrement abimi sikoyo vrai espionne donc abimi mofiti na kati ya ndako oyo eyambi ye sikoyo ayaki po aboma abebisa mbano. This wedding means the whole world to us. Okay? Voilà maloba oyo ekangi bango What happened? accord esalamaki bango babomba affaire bacouvrir babimisa ebembe bafuta moto 2 millions nyonso na kati ya enregistrement If you handle this, nzambe o olingo bani qu'est-ce que c'est You listen. yokanga malamu Someone. mutu moko susu aza na enregistrement oyo quelque part yesu ye Anything happens. soki ya mabe komelinga kaka wanga ayoki sango na nga te à moins de 24 heures akomema enregistrement na la police na presse Why are you doing iditi osala nga boye mpola nini What's your problem? problème noza wapi ah yo nzoka nde oza mabe boye I am not here naza to nanga argue. na lokutu na sisi te Banter words with you. naza te mpo nasala échange de parole na Where bino were you? soki nazalaki yo What na kotuna kutu ngai editi nazoluka nini suspense what do you want? eloko nini olingi kasi très bien You will pay me some yo money. okofutanga mwa mbongo I will tell you later. yango nakoyebi so nsima esika okotia yango But to be sure, mais mpo nazala sur ke nakozwa mbongo wana you will yo get me ozobala ngai nde lelo and not Franca. mpe okobala fanka te eza nini koliboma esili wana te When I get the money, ntango nakozwa mbongo I'll leave. nde nakotika bino na kimia na libala na bino calcul esifo ebongo wana mpo bacouvrir affaire Wow, ce n'est pas possible Desmond and Franca. Desmond na fanka You too. est ce que I have demanded bokosala oyo eloko nasengi sikoyo to go to the police. ou soit toke biso nyonso na la police libala sikoyo fo échanger elongi bango mpe kuna balobi nini yango kaka bayebi kobondela babani intercession mpo bayebi ke na ntango oyo ndoki moko akoti lisolo intercession ye grave bato nyonso babandi kobondela kotelemela satana na mwa ngonga moke lisolo kuna na nsima ndako esili bazoya nzambe na nga la marie change elongi batala boye elongi ya franka te me elongi ya nani ya Edith mama Juliette makabini oyo Desmond elongi ya nani oh batala boye franka alati bilamba ya nani ya Edith alati voile ya nani ya franka koloba nanga te ça va franka oyo nini franka abandi kolela bato bazokamwa toye filme to toye libala libilanga kolikam nini yango ko voilà Tell me what is going on. yebisa na likam nini ezali awa Do you want
want me to call the community? olingi sikoyo nabenga la police mala moko akota makambo oyo Baby. bebe yo bebe ya nani Where is your baby? yo bebe nazawa Desmond otika mama na sala boye Desmond I still haven't forgiven yoka lisolo I allowed oyebi na permetaki vraiment likambo boye esalema kaka d'église oyo tokendaki mpona libala na bino Desmond na Franka what I will bino accept is your boyebaki eloko na kondima te on what silence bozo bomba bozo koloba te na makambo ezosalema what did that devil took satana wana ndoki wana asali bino nini to you. eloko nini alobeli bino Do what you bino mpe boki kondima oyo biso tomoni na église bolobela ngai Mama, I'm sorry. mama limbisa pardon Sorry. je suis désolé I'm not telling you. nayebi te nalobela o nini Told us now. alobeli biso tolobela mutu te makambo eza serie donc okoki koloba te na mama na yo moko ok Franka I know you very well. nayebi yo malamu We have never kept secrets. jamais tobomba na basekret na vie na biso Please tell us. tala lobela biso lobako mwana Mommy, mama I know I've never kept, nayebi ke jamais nabomba secret nabombela yo likambo te but this one is different. mais makambo eza différent Different. eza différent mama I beg you with tala nabondeli yo the good moments we have shared since tala kaka touti mosika mwana nga nabondeli yo pardon with all my sacrifices. na basacrifice nyonso nasala mpo na yo mwana ngai Please talk to me. pardon lobela ngai lobela biso Your mother. naza awa mama na yo Franka, please. Franka s'il te plaît kobomba te Franka, please. Franka pa koki na ye mpe koloba te moto azwi réponse aza te mais tozawa tozoyoka bozolobaka te hey voilà obligé ya kokanga monoko sino la police akoyoka masolo Hello, Bochua. alo bochiwa I have done exactly. nasali exactement ndenge yo olingaki nga nasala I watch everything. ok nazalaki mosika nazotala nyonso banda ekran na nga magique That clownish. ti pasteur wana akanisaki ye akosala likambo na kati ya libala oyo And I'm sure you tala had a good naza experience sûr on that. osepeli ntango omoni yango namoni nyonso à vrai dire pardon obuti wayoka I don't want to hear. naza mposa masolo milai te Just tell me lobelanga kaka exactement combien sikoyo nasenga Desmond afutanga because I want mpo na lingi na nga us to end. makambo ya liboma oyo esila nanu That wedding was libala oyo eza evenema bato nyonso na mboka bande kozela I know that yo na nga toyebi bien ekozwa ntango ebele te ko kala te bato bakotuna nini esalamaki na libala wana mpe ngai sango ekokende partout mbala moko nzambe molimo ya mowo ebimi samuel akufa molimo na ye ekomi wana nzoka nganga na mosika na ekra magique amoni moto mibale mwana mwasi azoyeba te nganga moto azomona bitumba bandi abandi kochasse esprit ya samuel mwana mwasi azoyeba te azosola na telefone nganga abandi bitumba voilà nzoka nde likopa nganga mpa azalaki na posa ya mbongo wana samuel atika bato bazoyeba te makambo ekomi somo nzoka moto babomi makila mabe esprit wana ekoti na kati ya mwasi nganga azokombattre esprit oyo elimwe edit voilà ekomi nini bareaction mabe totala likambo nini ezali awo nganga azoganga na telefone edit oui allo I'm still here. naza kaka awa edit There is. Now listen. yoka ngai I don't want to hear your story. nalisi koyoka l'histoire na yo te Go straight to tala the point. yebisanga mbala moko How likambo much do you combien want? olingi sikoyo nasenga epai ya Desmond There's something I want. tala eza likambo olali nalobela yo Figure Tala. what you are. lobela kaka chiffre combien
500 millions de naira kasi kolobe so eloko te I'll get back to you. ngamo na kobenga yo ntongo na kozwa makambo wana I said, nalobi yokanga ye te yo zelanga nalobi soki nakomi prêtre na korapele yo me to give you an alors explanation. kozela kutu te nazwa baexplication milai napesa yo Don't even try to Alors. contact me in whatever manner koluka te I call you. okontakte nga pone porte quoi zela ngai nde nakobenga yo Disappear for good. mpe soki nazwi desizio ya kokima na kobunga libela If you tell me by Yokanga. taking any action, soki posele action buzoba nga mpe nako koloba eloko te Dirty thief. kolobela nge eloko te yo moyibi nganga azokomprendre te bango mofinge moyibi mais esprit moko ekoti elingi osala nini e mpo tomoni samuel ye moko mowei abimi wana parfois alingi akombattre mpo na bato oyo bazwi bomengo na ye na nsima donc nganga mpasi alingaka part na ye alingi mpe mbongo na ye alingi anginda lelo abandi mbala moko kosimba bikilakila ekoyebana bitumba ebandi entre nganga na mwana mwasi oyo ekosuka wapi lisolo tolanda siko na 5e partie angelu oyo nayebi ekosuka wapi